Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda biso bomo mesano awa na République démocratique ya Congo mbote na bino pe bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso di banda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission yeko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo aseko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alataka na basouvetement ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tonda nkita tokoliki ya tozali kopusana totokoti deja na elanga saison sèche tokoliki ya bozali koyoka mwa mongongo ezali mpenza koyanola malamu te tobatela bana malile koala vraiment makasi elanga ezali kosanonse tobatela bana toyeba kocouvrir bango na ntongo kotala ntango nini okoki osokola bango mai ya malili e biso mpe bakolo évidemment tokebela mingi bajui ya malili mai ya malili toyeba ko se préserver ebele lisusu bakozala lisusu canaliser na liste ya Covid-19 nzoke kwala yango te réalité banso toyebi na changement ya saison bato basalaka ba grippe ba forte fièvre mais tokomona ebele ya bato bakolekisa bango lisusu na liste ya Covid-19 nzoke zelanga et aleli na biso toyebi na biso soko tolingi tolongwa na mbula tokota na elanga bato bakobelaka tolingi tozolongwa lisusu na elanga po tozonga lisusu na bambula ya sika bato bakobelaka mais to prevenir ebele bokoloka kaka po lelo na yoki awa deja na coronavirus tokomi soko na 3000 contaminés na ebite na mécanisme nini curieusement ba respirateur elukamaka nango te na Covid-19 ya biso awa bato baka na bango bongo ndenge tolandi na baetando docteur Muyemba lobi bato mosusu bazali kobika na bango kaka bongo na mai bameli na bango kaka mai basokoli na bango kaka mai coronavirus esili lelo tolingaki tomeka lisusu kosombitini ya makanisi biso na bino ba confinement oyo ebimisi ba problème conjugal mwa mingi ebimisi ba problème na ba couple ebimisi ba problème na mabota ya bato nini esali confinement Covid-19 ebimisa ba problème Covid-19 nde cause tonité rien que bato bazwi ntango ya kofanda sikawa ngonga molai esika moko bomesana na bino surtout bandeko mingi ya mikili ya poto mwasi akosalaka mobali akosalaka mwasi akoki akenda soko pendant la journée mobali akoki akendaka la nuit to mwasi akendaka dans les avant-midi mobali akendaka les après-midi et permetaka te asko basala ata semaine mobimba bazwa ntango ya kofanda ata 10 heures du temps ensemble. Mais si vous avez conditionné, confinement obligatoire, bato ba okenda mosala te, et sali que bato ba fandi, couple ba botaka, couple ba alaka. Mais tango ba fandi si ensemble, makambo mabimi. Makambo mabimi. Misusu pe ba bimi na bango na ba jemingeta. Logique des choses. Mais bazemi yango pe ye isusu na ndenge ya ngwasuma na ndenge ya malongate tango supe mwasa ze nango d'accord te mazalaki na choix te loko ezaki ka confinement mais tolingi toloba bato baze ko confondre libala mokili ya mondelo biso to embrassa et ko compliquer bizaleli na biso bayi et pas il y a baindo biso bankoko na biso baibaki libala ya laki sacré on se marie pour la vie babala na kapo ya bomoy
un peu bankoko ya biso mwana ya mwasi tango ba désir sexuel ezeko bima tango mposa ya koyeba mobali oyo lelo tokolobaka âge ya puberté tango azeko pusana na âge wana directement ezena moto mobimba ko encadrer ba posa wana ezena moto mobimba ko encadrer ba posa wana mais lelo ezé contraire trobaka mondele malinculé ayana ba série télévisée ayana ba photo roman ayana ba film pornographique oyo et sungite baindo tobo sanate ba film wana ba série télévisée wana ezelo kola ba exclusivité ya Félix mécanisme de suivi na ba gouvernement na biso ya Félix et quoi la raté bana ba komi na âge à puberté bashi babali mécanisme de suivi mécanisme de sécurité nini gouvernement type na bana wana bana mibali bako kota na mokili arrogance ndenge kaka zeko kota na mokili arrogance akuti masangeze ko zilaye akuti kulune zeko zilaye sur 100% ya bilenge sur 100% ya bilenge babali na ino o bazeko kota na phase ya kibolenge na bango 90% ya bana babebaka ata oyo azali kenda etelo na nzela etelo abebi akomi moto ya basigarete akomi moto ya lika ya bangi akomi moto ya zododo o mpe batikali na quartier situation ezali malamu te bakendaka etelo te bakoti na line ya bakuluna mesure d'encadrement ya lite bana ya basi lelo na repetaka yango mbala na kolekaka na etando lelo mwasi ayokaka soni atia bassin ya mapa na motu ateka mwasi azali koyoka soni ateka malala mwasi azali koyoka soni ateka avocat mais mwasi wana ayoki soni te koteka bolumbu na ye c'est-à-dire ekoma lelo ozali koleka na bakartier na bakoin moko kokuta bilenge basi ebanda na 15, 16, 17 ans okuti pe na ba o pe ba pusimbula trentaine quarantaine baze ko tuna yo papa mata punda te punda ngonani ye moto yenda komi punda ba indo to yebite pourquoi to balanaka to yebite pourquoi il faut tous à l'ensemble et sikamoko bato mingi bakomi ndako moko tokoloba par erreur na libaku voilà bato bele bakomi ndako moko na libaku pecho na koleka wana pecho il faut na lapisa ye il faut lapisa petit yango na kokenda na grossesse tant mon on mona que si facile ko aborder bolongola ngo aborder okutani na résistance situation wana esali à ce que bokoma esika moko mwasi na mobali bo vivre ensemble yo twa kikaka petit tango pour lekisa tango petit tango pe ayaki na canal kaka po na benda e mo eloko bota l'objectif batomi balé basé nango na bomoi mais bakutani bakomi contraire ya ko vivre esika moko oyo ayaki asakane la petite tango oyo pe petite tango ayaki na benda e kaka mo eloko okomona pe moto na moto azalaki na mwa bolingo na ye abokola ka soupene mais réalité moko s'imposer et sali que bokoma esika moko oyo azalaki na père na ye oyo azalaki na mère na ye oyo azalaki na petit chéri na ye oyo azalaki na moto azalaki na nini mais lokwa moyibi na moyibi mobali alinga yiba nzoto ya mwasi ya bato mwasi alinga yiba poche ya mobali ya bato libaku esalemi bokomi obligé à kozala ensemble
na obligation wana ya kozala ensemble ekomi mabala ya problème oyo bana nde lelo bazali koya kofuta masumu ba réclamation mingi tozali koyoka na jeunesse ya lelo omona mobali pena azali koyebisa baninga na ya na regrette pe wana ebosala bolingo te mwasi pe na eteni na ye azali koyebisa baninga na ye basi ntango nalandaki nzoto mayebi na ye kosala bolingo te ayebi bolingo te mpo nini mwasi esika kei na baninga na ye basi alobi garçon wana ayebi kosala bolingo te mpo nini garçon esika kei na baninga na ye babali alobi mwasi wana ayebi kosala bolingo te mpo totina cerveau na biso relation sexuelle nde bolingo mbeto nde bolingo donc mwasi wana akoki alambaka malamu akoki asokolelaka obilamba malamu soko azeye makasi te na mbeto ayebi bolingo te kaka na jeunesse lelo moto soko alingani na mwasi il faut alapisa mwasi mobali soko alingi mwasi il faut alapisa ye c'est-à-dire mwasi wana aloba ke na tambola na mibali na vi me onakutani na empakasa bandeko balandi tokendaka penza malembe sujet oyo nalingi te déranger bakulutu nalingi te déranger bilenge mais toze obligé ya kosimba yango lokola batei lokola balobeli babundi ya bolamu ya bato secteur yonso yeze kosimba te on est obligé toze vraiment obligé ya kosimba yango po tango tolobaka pasi ya baindo tango tolobelaka bonzambe pai ya baindo tango toteyaka sango ya mfumu kimbango eze na bizaleli oyo eze koempêche jeunesse a capté son ya message à lobiko ya bato jeunesse eze tellement na distraction oyo eze kosenga biso balamusi biso bayoyo toze na conscience tokenda kosukumaka bato wana yonso balali et parmi ba secteur oyo ekangi lisu bilenge secteur oyo tosimbi lelo sexualité mobali alingi alapisa mwasi c'est-à-dire asala ye bolingo lokola mpakasa nzoka nde bolingo tombeto eze moko ya ezaleli kaka be ko accompagner yango monaka pe mwasi mosusu bobima na ye tro mobi bizaleli na ye eze ko convaincre te donc oluki lisusu eloko mosusu nzoka na bomo ya couple na vie de couple mbeto eze koya na nsima mbeto eze koya na nsima po eloko oyo okozala nango posa eze ezaleli la preuve on est mingi epai na biso baindo bokomona ke bato so bakoli bakabwanaka na bango mbeto donc relation sexuelle ekomi eloko ezangi ntina na kozala na bango basé ensemble bana si bakoli tata bandi kolemba mama pe abandi ko perdre na ye mwa guango basé na bango ensemble mais moto na moto akoma na mbeto na ye to moto na moto akoma na chambre na ye elingi kolakisa ke eloko eko réunir bino te soko surtout soko tata kelili kona si akopesa bino bomo imolai eloko ekoya ko réunir bino ekozala plus ezaleli ekozala sur relation sexuelle te mais kotala ba film kotala ba série télévisée kotala ba photo roman moto elenge mobali alingi ya comme acteur ya film pornographique bakotuna na entre bango bilenge na rendez-vous na petit moko bo faut talaka mbali boso na ko fute kutu te kuna pe ba conseiller ba médecin bako bima tafuna oyo mela oyo midiembika nkoro
la kisho pratique en korondenge alaka mikanga linga yesa chefanda na yo bosana na yo makambwango juango soko désert dite kota yo moi si pe kuna ayebi na ye lokote ya yebi kaka pese na rendez-vous depuis babandaki bazalaki kolakana baze ko beta na mapeka baze ko simba na matoi baposa wana eze ko kola na nkati wana sika eze mokolo ya coup de sifflet aluki pe soko mwa eloko ya kati ya sika po ye pa futete ndenge ka baze ko kitisa ngo e bakisa lisusu appétit ya mbeto mobali oyo adwi baconseil ezala ya bakulutu ezala ya baninga petit fokeba okofutete ze mbala liboso ebi basi balingaka te mobali akata na vent tout wana epesami lokwa conseil ibengaze kopesa bajoueur a SV Club coaching epesami garçon oyo si amidie mbiki ankoro ti aze kokenda wana ayebi sikawa aze kodetenir bamitraillette bamag donc na guerre yende Rambo ekosala akei lokola utiliser ba stimulant ba makambo belé effectivement akozala mpakasa akozala costaud akozala na énergie mosusu effectivement lokola ezalaka ba compte rendu équipe outi ko beta bato na bato bazongi soko na ba vestiaire oyo elenge mwasi ya zongi pa ya baninga na ebashi elenge mobali pa zongi pa ya baninga na moto na moto ke ko pesa compte rendu ya itumba bauti et pa ya baninga babali eze consultation te mais ndenge nini kune siko uti en tout cas mwana wana moni makambo na ye mwana wana lelo ayokaki makambo na ye mwasi pe na sentiment wana po ezalaki toloba défi sexuel na défi sexuel wana moto na moto esika zongi il faut lakisa ndenge nini yalaki kuna pe na baninga basi me elekaki en tout cas na bimana bato me mwa mobali oyo amelaki elo te na ndimito ndie makasi ya nzoto na eka mais en tout cas alaki à la hauteur sans objectif alaki à la hauteur ingeta alaki à la hauteur waneze babolingo ba rendez-vous ya ebandeli ba petit ya ebandeli mobali wana lokola eze bolingo ya sika boko banda kokutana ta mosu na bararete ta mosu na bespace boko banda koluka chambre kolandela pe kaka batango bokoki kosala susu après une semaine bokutani après une semaine lisusu soko asepelaki na pratique ya nkoro atikali na ino moto ya nkoro ta mosusu akutana su na coach mosusu ayebisa ye non ankoro yaka soko nini te tafuna eloko oyo mokolo boyokani lisusu akei alakisi yo lisusu dimension lisusu très élevée ya mosala oyo ayebi kosala ekosala nini mwasi atikali na estime wana nakutana na mobali moko mpakasa yeso kwa mati il faut hymne national beta po akita sima ya bambula ndenge tolobi par libaku bokomi ndako moko j'aime conditionner bino ndenge tolobaki na motuya ne bandeli ya masolo na biso bokomi ndako moko sikawa yazalaki ko se préparer après ba semaine après une ou deux semaines bolingi bobima tongo bandaki bitafuna bandaki bimela mela balobo nzanzali komisaka moto mpakasa a minelio nzanzali angene komisaka moto mpakasa a minelio agene
balobi soko wiri tiru bakiri fuiri eko saka moto saipa maipa ya meleli yango balobi ankoro kutu ndeko lobate finale a midiembe ke liso na nkoro wana ya laki tango aseko préparer babitumba espacé mais bokomi sika na ndako oyo tant mosu bokolala tant mosu te mais bokomi kolala chaque jour ensemble et soko tango zonga moke sima tango mobali azeko dépenser énergie wana amelaki soko nzanzali amelaki soko agene amelaki achaki soko ankoro amelaki soko nzete nini amelaki soko lelo nakomi koyoka eloko moko bazeko belela sans pudeur na République démocratique ya Congo papa boma mama ezeko tekama coin yonso boma mama et okomona mwana ya 13 14 ans azeko mela boma mama mais yo ze na posa ya mama to ze na poso boma mama tango bokomi ndako moko mwasi atikali na standing wana a mobali nanga akomaka na 6 mobali nanga akomaka na 4 5 tolobi bravo bravo yo mobali olingaki olapisaka mwasi na acte sexuel mais tango bokomi ndako moko lundi bozalaki na ye okokoma na 4 a suppose okomi na 4 bolekisi mardi mercredi esengi bozonga okokoma na 4 a suppose okomi na 4 bolekisi jeudi vendredi samedi okokoma na 4 a suppose okomi na 4 toliaka mal énergie moto adépensaka ayebi na ino te zwaka tango nini po énergie wana edzonga te il faut nalapisa mwasi fois comme acteur ya film ya porno likolo ya mwasi babosani ke na film ya porno eze ba film oyo barealizaka yango na misolo ebele eze technique eze na bakoupe eze na ba condition eze na ba médecin o bayaka ko contrôler bango battement ya cœur tension nerf sciatique respiration makambo yonso soko kokite basali couper médecin ko recommander rapidement eloko nini soko moi lait bapesi yo moi lait rapidement omela soko moi maki betela moi di maki ya mobesu wana amela bati pause mais pas na biso to komisi yango réalité ayebi ko sala na yebo lingote po nini po akomaka na 4 te ayebi na ye ko sala bolingote po nini soko matia umela kata kitaka mais mota ko kasala mokolo mobimbali kwa nzete ata manga yango etondi nzete soko matia ningisi nzete après 30 minutes soko autant de minutes il faut quitter boloko ti manga oyo bakolia bakokenda koteka bakei koteka ba problème cardiovasculaire bandi ko koma tellement oyo sika wato joyi église soko ye na par na ye asalaka analyse te asalaka soko diagnostic te église akendaka mbala moko na kokanga bandoki mwasi akoloba bosembo te po si alatisi mobali kaputula tolalaki kaka boy namoni kaka asali kri wana kosikibota au juger kosikibota wana par rapport à quoi te obosani que mobali akomaki moto ya bastimulant akomaki moto ya badrogue poza la makasi likola mwasi mais énergie wana ya zeko bimisa nzanzali te nde zeko sala yango agene mino te nde zeko sala yango soko boma mama te nde zeko sala yango énergie wana eza énergie oyo tosutiraka ese suturaka moke na bilia moto aliaka chaque jour et soko oze kolia naturel oze na mwa énergie oze na mwa bokasi mosusu mais wa bato baliaka naturel te moto aliaka nini auti kosepelisa mwasi approuve mwasi na hotel tango azongi asombi quiz asombi bisuka ya dendon bakateli mwa matungulu bati pilipili ya poussière
na kwanga ya monene bo ya Congo Central ye wana zeko kenda na ngonda kwa keiko mina la ndisi de kopo ya mai yango wana bilei o mosusu kuna akolia mbolongo badui soko mbolongo batumba bakati matungulu badui soko lutu ya mayonnaise batokeli ye adui kabambata na kwanga akei kolia na ndako to mosusu bakaboli de sachet mwasi azui pe sachet na ye soko ya dendon soko ya cuisse ye pe mobali azui sachet na ye soko ya dendon soko ya Thompson soko ya nini bakabwani on a quoi à plus moto na moto batikali na ba texto via WhatsApp soko Facebook oyo bako se relater makambo basalani angana sepela ki oyo wana isika position to sukela ki tengana en tout cas ngana o epatenga yi ba commentaire wana na dobi bato bazeli ko mona yango boli tolobeli kambo ya bateur ya film ya pornographique bato wana tango mosuna inane a tourné kaka tableau moko tango mosuna inane a tourné kaka tableau moko na tableau wana tango mosu ba pesi 40 minutes wana boyebite ezalaki accompagné na ba mécanisme nini 40 minutes ya tableau na ye wana médecin recommandaki nini aliaki nini asalaki régime alimentaire ya bilei nini pendant combien de temps a préparaki tableau wana ya 40 minutes pendant combien de jours pendant combien de semaines te soko moto azali ko préparer ko kenda ko sala bolingo ko tala film ya porno journée mobimba butu mobimba azena ba conseiller na ya zena ba entraîneur na yo ba ko lakisa lelo bato e balingana ki na dobi mobali azaki ko koma na 4 moi si lokola tikalaki na standing wana azali ko continuer ko zila sikawa ba 4 wana po sa komi na ndako na yo fo pesa ka yango loko les est impossible mobali moko baka na mwasi na ndako après 2-3 jours 4 après 2-3 jours 4 3 c'est impossible. Moi si a commis une insuffisance. Na principe spirituel moi ça c'est mon yambi. Mobile c'est mon péché. C'est-à-dire moi si a une facilité à réclamer lobby na zena posa à 5. Akancha ngo misapia maboko. Mais yo moto yo ko pesa yende 5 wa. Bande ko balandi turubaki lelo. Bo accepter biso vous acceptez biso tokenda na ba leçon na ba enseignement oyo ekola musali susu makanisi ya bato moi c'est mon yambi a de penser que énergie mingite ça dit ya zeko zila même sur le plan spirituel yo motoko pesa ye ya zeka kabeko tumola yo ya zeka kabeko tumola yo yonde kenda koluka kota zamba sala oyo ntoka tete oye kotikela ye alobi na yo na komite wana moko okoti lisu zamba ya mibale kenda kolukela ye tokela ye na kopo oye osopi abi na tondite misato meko keza na ezalelite na bato bakomelaka masanga bako constater ba melaka pe masanga kolandela tempérament du jour moko moso mona moto abina Amerika débouté mais na comprendre betinga makasi c'est leur explique que nzoto ya moto ezalaka na balolenge nango kolandela mokolo na mokolo makasi ya moto ekokezala mokolo moko te tolandaka Mike Tyson wana boxeur idole Mike Tyson abunda ba combat mosusu bato bazé ko futa tike bakuti combat esili na premier round quelques secondes mota juba bakukao bato bazé ko kota na ba biye bakuti combat esili mais ena ba combat mosusu akomi nango paleki nango ba 6e round akei nango donc même makasi ya nzoto ezeko balema
bale na tempérament du jour. Mais boni yo lingomi komisa lokola standard. Donc yo wane zalaka niveau na yo misato mine wana yo papa 4 to papa 5 yo papa misapi ya maboko. Donc yo soko bimina goligoso okopesa misapi mitano te ba source ya ba conflit mingi na bolingo lelo eze oyo to bandela na kinango bolingo yo bandaki na mela lokola komi na ndako yo moko attribuer na bilei et comme chaque jour pondu te moi ça ka bilei te moi ça c'est oya yeyi ko accompagner yo na bomoi sur tout le plan ye motako sala babenga yo papa pona mbala liboso na mokilo mona kozalaka capable ya ko reproduire motolo kwa yo mwasi wana et komi pasi lokola to komisa basi bilei lokola motako kali ate madesu une semaine ezena bato mosusu lelo balobaka yango nakoki na bimakaka te semaine mobimba na petu wana tango nyonso kaka naliaka maze madesu te aze wangila te to différenciaka makambo tokolobaka bankoko na biso bazalaka ba polygame babalaka basi ebele c'est naturel ezaleli euti na nzambe euti na tata keli likolo na se yango bomona kata ba pasteur oyo bateyaka baboyaka polygamie bango moko baze bato ya basusol na ba protocole baze bato ya basusol na ba makango ya bato lelo na kosimba makambo wana mingi te botindelaka nga ba video boni baze kokanga ba pasteur yango na basi ya bato bolumbu na bango eze kosambwa partout po baboyaki polygamie bateyi monogamie mais ezaleleze kati ya moto te moto okokozala monogame te ata moto azali kozala hypocrite pa ya mwasi na ye je préfère encore mwasi na ngai bake mobali na ngai c'est un polygame akobala basi ebele mais babalaka mwasi na ntina babalaka mwasi mpona désir sexuel te moto akoki azala na basi misato te mibale te rien que po ya posa ya nzoto impossible wana revoir principe wana yango te bankoko ya biso basalelaki yango te bankoko ya biso basalelaki okozala polygame na ntina moko songolo mwasi na mwasi azali koya na elembo mais lobama pete ke moto yonso il faut azala polygame kolandela bilembo na yo oyei nango na mokili totie relation sexuelle lokwa unité de mesure ya bolingo ya bato boko calculer bolingo na bino par rapport ya ndenge boko sala na mbeto ba réclamation ba revendication commis ayebi kutu ko sala bolingo te na mais bino boyaki malamu depuis boko mesika moko ze ko simba te poni te soko na ebaki soko ebaki ni te moi ça ze ko zila oyo monisaki na dobi ekoba kozala ekoba ko monisama mobali aze incapable ya kosala yango po zala ki force artificielle yango te réalité ya bomoi yango te réalité ya bomoi bato mibale balingani te balinganaki basé na projet à venir te mécanisme esali bakoma ensemble point d'interrogation bakomi ko vivre ensemble nyonso eze ya kosituka nyonso eze etumba na etumba eze na ndako mosusu basalaka mikolo misato te fo bokenda kokabola bitumba wana baindo lelo nyonso baindo tosalaka toyebi te tosalaka yango mpo nini nyonso baindo bakosalaka toyebi te tosalaka yango mpo nini moyindo akendaka église ayebi te pourquoi akendaka église soko tuni ye mpo nini okendaka église mpo babangisa ye
abangaka bandoki ya quartier, abangaka mama lopango akokolia mwana na ye, abangaka kokanyata mai moko ya mbasu, abangaka bakoki babwakela ye mpanzi. La majorité ya bato bakendaka église. Soko tuni mosusu okendaka église po nini abi nakendaka po nalinga paradis, na paradis nzale koala te, na paradis balio ya minene bafandi esika moko na bato, na paradis okukuta tomate mbuma munene okwa kokoti sans objectif. Bato mibale bazali kolingana, jeune fille azali kolingana koleka mobali atali na loketo abitala sima ya peti oyo. Ba yembaka yango na balo yembo wa bana kine botira miso na loketo tu. Objectif oyo ebandi na loketo. Et après, me kozala kaka bilamba yango kita lelo lobi mosika. Yango na bolingo ebele lelo. Bato kutu babangaka même pas malade. Malade to lobaka ezeka ka besida te. Ba maladie sexuellement transmissible c'est mike. Mais lelo basi mosusu lelo babolingo mosusu ezeko sali malelo buka sikawa lamba sikawa balingani soko na rea transport bafuti ndenge kaka bakomiti kanga na kofuta mobali afuti tozona biso mwa ji bazwi mwa ji kotona omona bato baze mwa ebele bakuzu ebotama wa partout bayebi bakuzu bakei na kuzu kuna na kuzu baze komema deja nkwanga na ntaba yepe mobali esi abaluka ki na Simona luka esika ko changer mbongo sa melaki nzanzali clairon sa melaki boma mama po ayebi awana na jui balle perdu. Bomo ya bato motonda ze maître ya bomo ina tango bato bakutani eze tango mosusu facilité na mokili ya molimo, tango mosusu facilité na mokili ya molimo po bokutana wana tolobaka toute manifestation physique et spirituelle nini esali bokutana te tango mosusu esi bokutanaki na mokili ya molimo etangamaka na ndenge bokutani. Po nini bakoko bazalaki koloba biso tobalaka libota wana te? Bato mingi bamemango kaka na aspect spirituel. Lelo na ba pasteur bakoma kobalisa bana ya bato. Lelo na ba pasteur bakoma kobalisa bana ya bato. Mwasa ke na ndako alobi papa lingi na ye mobali wana te bazolo bananga makamba bamboka pasteur abi biso coutume te. Bible pekisi coutume. Mais soko ke yo bala ye mwana ya ye pasteur akosalela yo facture eze coutume te ba parents bakoki baboya libala te, surtout soko eze ya frère ya église na sœur ya église pasteur akoki ko s'engager a balisi oyo lobi akokoka te ko assumer ba responsabilité. Mais bankoko tango balobaka libala oyo to permettre yango te to biso na libala na libota wana to bala na kate ezalaki kaka ba principe spirituel te. Même sur le plan physique tango mosu na bonkoko na bango makila esimbaka te babotanaka bana bazalaki kokufa babotaka bana bazalaki kokufa nde bakulutu bazalaka na eleko wana batiki ndaka batiki mobeko na luvila ya boye na libota ya boye toko balana na bango te. Ewa soko médecin lobi bino na bango boko balana te po yo zena S pas zena S bo zena risque ya S wana bo accepter. Mais soko bankoko nde balobaki biso na libota wana toko balana te wana coutume Bible ya ko abolir coutume. Mais coutume ezali li répéter tant mosusu na ba batangi ete longo bakoka ko ebate coutume ezali li répéter soko to lingi to bala to salaka to sengaka oyo lokole salemi de génération en génération comme coutume ezali li bande ko balandi
etando zengonga toko simbaka tango yonso mikolo yo masolo oyo ezeko simba bilenge po tozeko boya koloba yango melo poso pembe na mayele mabe ayei pene ya bilenge photo roman film pornographique lelo kutu na telefone ya bilenge soko ozwi yango briske okomona akobela kwa mochopi babwakeli mungwa po ayebi okomona makambo oyo okoki komona te na kati bokolaka bilenge lelo naze komona pratique yango nayebi te mwana ya 11 ans ya mwasi mwana ya 9 ans opesi telefone asala na yango nini po soko zena mosalo benga ye ko bossa na te téléphone ezena usage fast na usage néfaste positif na négatif mais pas na biso baindo positif eyaka te négativité kaka nde ekendaka na lombamo mwana wana soko sombelaki ye téléphone po yo bengaka ye na mosala yo ko benga ye mbala moko na mokolo ezena bato babanda koloba na ye maloba tango yonso après chaque heure abengi alobi na ye abandi kotindela ye to benga na appel vidéo lelo commence ko Android ye moko zena douche tia savon ezena moto mobimba ze ko contrôler lekisa na téléphone ngo côté ya kitisa ngona no kota sha makolo matisa ngona sha masha samba nyonso ye ezingeli lelo bayimbi ezemitambo na bilei ezeko kenda ko kolisa de jours sexuels kake pa ya bana moto akeko somba kuishi na kuishi wana ezena ba substance to na ba element oyo ko kolisa kaka posa ya nzoto biso to ebaki ko sakana lipate ya kudia ya mama wana Elisa tala nyoka je m'appelle fi confiant fioko maleke lelo biloko wana sale makashute mwana yebi déjà soin moke ke ya mitali sima moke ke ya mitali tolo tika lelo bana mibale ya mikie basala ja tata na mama biso to salaka tango molai na molili sans likanisha mabe okokuta bango bakosala makambo pe ya tata na mama ya kimokolo lokwa bakolo moto alakisi bango ba position te bayebi exactement oyo bakosala mwana bauti ko diverger ye ipaze ko solola na mama na ye lokwa pilipili ezeko pela ete na se bo souffrir to kabona po mokolo molelo to baki tambeze ngonga bo maîtriser biso tata memi mwana na ye na hôpital azena bibon fo bakata bati ya mesh mwana zeko nganga amoni lokwa parent lingiete te parent yebi soko a négligé yango ko police oloboko bakokata oloboko plus tard okosala na kanda na ye yango biso tokosalaka po nini ndeko ndombela sali émission à caractère sexuel po ezeye ko détruire baindo toze na devoir ya kolobela pe kosimba ya biso tolobi kimia ya mfumu kimbango balongo pe bankoko ezala o mabota mabino tokutani mbala ya sima po ya kokoba lisusu sujet lolenge kani bilenge bakoki kotambola malonga na bomoi oyo ezingeli biso matondo